Mbote bandeko batali ya émission Écho de la santé. Désormais nous landa chaque fois émission Écho de la santé auto de lobela likambetali bokolongo no banzoto. Na kati émission to yambara bongo ba docteur, ba chercheur, ba spécialiste, ba yaka, ba kota na kati ya mozindo kolimbo la biso ma biso na bino boye ba kati auto ye ba vraiment te ba kota vraiment na kati ya mozindo to ba zondombo o ezaka difficulté pour na biso to ye ba kate. Pour le loto, c'est peli mingi vraiment pour na kokota banda qu'on a sans permission, sans audience, boyeba mingi esengete moto esenga za la malamu, nous tenons à la bopeto, nous tenons à la propre, nous tenons à la malamu, ceux qui nous tenons à malamu te, moi au sala musala ko zalate, moi au kende classe ko zalate, moi au sab activité nyon so zalate, talate te senga na moto to lobela plus ni kabetali santé to bokolongo no banzoto. Abonnez-vous massivement na chaîne na biso oyo Emergence One TV. Bongo mkwalelo to yambi pona bino Dr Trifon Kanonga ye akolobela biso likambetali et sijo kitoko o to ko découvrir na bino. Bonjour docteur. Bonjour maman Bondo. To sepeli mingi pona ko yamba yo na plateau na biso alelo. Qui est Dr Trifon Kanonga? Ba imboko bazana posa ba yeba. OK, Trifon Kanonga azali moko ya bana mboka ya ekolo ya Congo. Na botami awa na kolipe awa nde nazwaki pe nazwaki ndingisa ya kokende mwa muke mupanzi ya mboka na biso wapi na yekolaki makambo etalaki kolia ndakisa ndenge to abengi na monoko ba mindele balobi nutrition to nutrition diététique. Et en dehors de ça na kendaki su musika na kosala ba bengi naturopathie. Ça veut dire koyeba kosalisa batu na nzela ya bilei. Pe na kendaki su musika makasi pona ko koma oyo babengaka cuisinier diététicien. Donc ndenge na koki ko salela bato bazali na bokono bilei yo esengelami pona maladie na bango. Nde yango yo nazali. Vous allez cuisiner diététicien. Il y a des cuisinier balia balamba biloko ko lia to ndengeni. OK, cuisinier diététicien mingi to mona ba on a hôpital exemple tant na yaki moi muke na likaki na cinquantenaire. Wapi on azalaki ko intervenir pona bandeko oyo baza hospitalisé. Ndakisa muto azali ko bela maladie ya tension, maladie ya hépatite, maladie ya motema basingeli kolia biloko ndenge batonso bazali kolia te to mona kana ndako moi ba recette ezali ebele public o ba lobote azobela boyali ya mungwa te asala boyete mais en dehors ya mungwa ezana balima o ezali banti alima contre maladie na ye nde musala wana yango nazalaki ko yekola pona ko sala kosunga bato bazalaki hospitalisé na maladie songolo pe to gérer alimentation nini ezali ko correspondre na maladie na ye po abima noki na kobela wana. Bande ko bomoni bilombo zolanda azoloba makambo etali biloko kolia sije na biso tozoloba les adili litomba ya biloko oyo toliaka yango tolambi na plateau oyo docteur azali nutritionniste kolobela biso malama. Alors docteur yo azali nutritionniste lobela biso litomba nini ezaka biloko oyo biso toliaka la santé na biso. OK, merci maman Bondo pona mutuna oyo parce que ce qui total na bomo na biso na bato ya lopoto balobi nous avons appris à chanter, à parler, à marcher, à inventer, à crier, à coudre, à saboter. Toyokoli makambo ebele na bomo na biso. Kasi ce totali, il y a un savoir que nous apprenons plus tard et trop tard dans la vie. C'est le savoir manger. C'est le savoir manger. Il y a solo? Oui. Toyokola ranyo son abomo na biso même savoir tuer, haïr, beaucoup de choses toyokoli kasi kolia toyokola yango trop tard ou plus tard na vie. Yango nde ezali na be convenient na kati na biso. Yango to ko découvrir toyokola kolia retard trop tard ezala ba inconvénient. Yango to yambi pona bino docteur ya ko limbola biso docteur. Quand tu as expliqué vraiment profondeur à tozolobela importance ya biloko toliaka. Litomba ya biloko toliaka kati na bomo na biso ezali lokola ndenge tomoni cycle oyo nzambe asalaki. Cela veut dire tomona kanzete soki mbule beti mai ekoti na mabele ma nzete abendi mai wana nde esali ke nzete vivre. Ndakisa pe na biso bato biloko nzamba asalaki potolia parce que en réalité il y a deux façons ya biloko akolia. Tozali na ba aliments conventionnés, tozali na ba aliments o ezali naturel. Ba aliments conventionnés ezali pona kolimbola ngo malamu biloko oyo bato basali bayokani pona kolia.
oyo nzamba salate, c'est ce qu'on appelle aliment conventionné. Lokola ndakisa ba charcuterie, ba mayonnaise, ba margarine, ba mapa, ba miliki, biloko na bato basali. Tandis que de l'autre côté tous na ba aliment oyo ezali naturel nzamba salaki. Donc natango na nzoto ndenge nzamba salaki yango naturellement, ezali koluka kaka po ezala malamu biloko oyo ezali naturel. Tant que tozali kosalela biloko ezali conventionné, ezali raffiné, nde eza na ba conséquences na kata bo moyina biso. Ndakisa to komona ba Abraham basalaki ba 900 ans ya bo moyina bango, bazwaki kisité bazwaki tongate. Donc leur aliment était leur médicament ndenge tolobi. Tandis que lelo tozomona ke balima oyo ezali naturel tolongolaki tokotisi balima oyo ezali conventionné, oyo ezali raffiné, fabriqué na ba laboratoire. Yango nde memi ba inconvénients et ça la ke mutu akoma na difficulté à vivre qui bien na mokili pe akozana mikolo milai na mokili. Alors koko sene yaka na mutu azolia biloko wana o uti kotanga sika siko. OK. Nzoto na biso ezali lokola mabele. Donc tant tolingi kolona nduna na biso sengeli to bongisa mabele na biso po ebota malamu. Ndakisa biso tolobaka des biberons au cercueil. Donc cela veut dire biberons au cercueil. Des biberons au cercueil. Expliquez la baimboka bayoka les biberons au cercueil ngolobani. Yango tolobaka na bino bo za toujours branché na chaîne na biso YouTube Émergence One TV boko sepela. OK, des biberons au cercueil ezali moko émission na sala qui ça fait je pense que 10 ans passés. Tolobela ki kobanda mwana abandi na libumu ya mama. Na poso mibale ti akufa. Donc bon moina ye eza ndenge nini eza ko dépendre na nini. To mona ka lelo soki mama akobi na libumu pona kozala mwa mukuse. Ce n'est pas les médicaments qui vont faire évoluer cet enfant là na libumu ya mama na ye. Ezalaka nini? Soyebi ke so mama za na zemba sengaka a respecter ba régime, asala boya mela moi kisi, asala boya ce que zolo ba biso. Voilà. Donc premier médicament ezali kolia na ye. Cela veut dire soki mama na zolia malamu, akozana na posa ya kisite, ndakisa to komona mama aza ye moko kolonda kwa lambaka aliaka na volonté na ye, mais ça arrive que maman wana ke ko banda kilo na ye ake ko sala peser na hôpital de ba mwana ye ya liboso, elle se retrouve que azana makila muke ba uniko pesa ye ba kisi ya ba faire pour renforcer makila na ye, ce qui signifie que maman wana azolia malamu te, mais aussi longtemps ye moko azali garant ya nzungu na ya lambaka. Vous verrez des choses comme ça. Donc kolia ya mutu bandi na libumu na ya mama tango azali na no foetis. Donc mama kolia oyo aza kolia yango eza ko déterminer mwana oyo ya kobota. Tango pe mwana botami ezali na forme ya nutrition oyo akobanda. Tango abandi kobota mana mukola liboso aza na forme ya nutrition oyo akobanda kolia ti na âge ya 5 ans. Yango qui permettrait à s'introduire dans la vie oyo akuti batu bazali na yango. Mais ça arrive que moi na wana à partir ya mukolo ya botami ti ayeko koma na 5 ans 6 ans. Ça veut dire nutrition na ezalaki malamu te, moi na wana ako rater bon moyi o batu nyuso bazalaka nango. Donc l'enfant n'aura pas l'humanité en lui. Nde tozo mona mwana wana akozala mwana moko vulnérable. Moni bano bazalaka soka kwei azoko lela azosakana baninga pasi miyoyeze koya, l'enfant n'est pas capable de s'en prendre en charge. Toi bon sa kilote na ye akoya tele makende, et puis vous verrez ce sont ces genres d'enfants bazalaka ba minu si proposé hein. Donc aza vraiment na calcium malamu te, et puis ezala mwana oyo tolobi akozala na humanité akokokate. Donc na mutu na ye akozala sorte ya bano tomonaka o nga na kokaka mathématique te o nga kuta anglais so profana ko téléphone abima. Donc il y a quelque chose qui manque en elle. Donc azane loko moko oyo na kati na ye ekokate ezalaki te nde trou wana ezosala na bomo na ye na parcours na ye na viti akokufa etikala kozanga kaka eloko wana. Ce qui te comprendre be ngolo ba ke mama esenge tanga zaka na zeme aiba ko se prendre en charge alamba malamu aliya malamu enfin que bébé azana dibubu na ye akola malamu tanga bota maza pe malamu tokolo babongo. Exactement. Donc il y a ce genre de nutrition oyo maman il faut respecter pendant oyo azana dibubu na ye. Tant on peut moi na ko botama, donc de 0 à 5 ans, il faut maman na moi na ba ye ba kolia modèle nini po ba conséquences ezalate à la longue. Ndé après wana pe mutu akasengeli ko kozala soumis na ba forme ya alimentation autolobi pour que azala nzoto makasi atikala azala utile na société. Azala te ka azali à moitié homme, à moitié malade, à moitié hors commun te. Donc il faut azala
singilizi atelema kimia atelema pe singi na kata bomo ina yepo asala musala répondre na ba devoir na en tant que homme na se amoyi awa bande ko bozo mo yango to lo ba likambetali bokolongono banuza très important so oza malade en tout cas et que ça passe pas benga lobi ke ça l'entreprise mo songolo pakala et que ça passe pas lo banayo zwa biloko lambo okokakate et sengeli oza en forme yango to yami pona bino nutritionniste azo kota vraiment na mozine to lobela bino bande ko na biso botika la kaka branché escabino bozali na abonnez-vous massivement na kati ya Emergence One TV boko sepa tozo connaît kaka likambo etali tomba ya biloko to liaka docteur tozo mona ndo ozo sabiso ke mama esengeli alia biloko ni esengeli vraiment mama soka za na zemi alia to mona mama soka za na zemi o alinga komela maite o alinga ka kosokolate par exemple siko to yo kolobane tant que nutritionniste. Ok, Ezali, Dr Lobi, nous avons tout appris, mais sauf le savoir manger que nous apprenons plus tard et trop tard. Au moins, maman, on a nutritionnellement aza éduqué. Cela veut dire maman tant aza na zem exact dans mon aki ndaki sabisika na zalaki. Maman ye na tongo soka la muki, il faut aluka kolia elix. Or alimentation ba kopiaka yango te, ba komisa yango pe elix te, fait la naturelle. Quand on cherche à colorer l'alimentation, là ça devient or. Les aliments comme anti-aliments. Ah bon? Ouais, les aliments. Mais puisque c'est pélarami, tant on dit qu'il y a ça, on est bien garni. Aux gens à côté bon flair, moi ils à côté ça et ça moi. Oui, garniture na cuisine ils ont comme sous. Mais coloration oh yo bazali comme ça biloko esthétique. Ndaki saso na lina zonga mwa mukesi ma romona lelo pendant que maman azana zemi ezali na biloko asengeli kolia po atonga zemi na ye pe amitonga ye moko elingi koloba te ke soki maman azana zemi il faut à résoudre ba problème ya ba envie na ye ndaki sa ya azana nzala olia luka biloko asengeli kolia po tonga ye ya ko sala recours ndaki sa o somelanga kwa ngana dendo akosala recours ndaki sa sala omelette batie boudin na kati na kokande yango akomela OK wana ezo construire yete wana tobenga yango banti aliment eza balimate donc yango tolobi ke mama tango azali na libumu na ye to azali na zemi esengeli ayekola kolia nini oyo asengeli kolia po atonga mwana wana azala utile azala mwana kobota na malformation te kobota na ba défaut te kobota na capacité te mais azala mwana moko complet ndeto komonaka tango mama azali na zemi soka aza kolia malamu te na kutani na bakawa na mingi okomona makolo ezali kovimba donc akozala na calcium makasi te oyo ekosala ke soki calcium na nzoto ezali te akozala exposé na ba hémorragie nde okomona tango mama ke kobota akoki kosenye kantini mobimba ya makila donc ce qui est compliqué makasi soit baba na kosala ba transfusion or que ezali maladie mais plutôt il y a certains éléments qui manquent ou est créé que ba effet on ça manakata nzoto ne donc pour éviter toutes ces complications il faudrait que maman yeba kolia po abattre la zemi wana malamu abota pe za nzoto makasi po ba convenir à la terre à la longue. Et sengeli mama eba kolia malamu aiba ko s'organiser enfin que bébé azana na kati azo parce que ça vie mobimba azo mena kata libomu na ye bébé wana azaka kata libomu na ye soki bébé wana bota malamu te faute ba ko pesa ngo epa na yo mama yango so yo mama e place yo za so kozana zen yebaka ozana devoir munene akolia biloko esengela enfin que bébé azana kati na yo akola malamu jusqu'à ce que mokolo ko kanzamba ko permettre abota mazala moto na société pour lobi to ete soka kozala nani docteur to mona ka balobi na biso tout excès nuit mais ezana baktu mususu bazana habitude akolia mingi bandunda yebisa biso ezali mabete na santé na ye. Okay. Tout le monde a qu'on a message na ye du 1er au 30 en tout cas chaque jour sur l'un de terre aux mal à l'aise mais ce que balobi na est-ce que ça malamu to za mabe na nzoto na ye. Merci mama boto pona motuna nakanisi toyebi balobi l'ignorance tue. Biso surtout tolobaka que mangeons avec la tête non avec le ventre. Cela veut dire quoi? Tant balobi ndunda mais ndunda nini se sengeli na biso kolia. Tomoni lelo basali modernisation na ba domaine nyonso tout vraiment spectaculaire ce que tali ning makambo évoluer en flèche ba terrain zali modifié ba machine oyo kokai kosala musalo to kokai kosala dans un mois dans 3 mois
machine aza capable de resala yango na 2 semaines. Donc kasi balobi que ezali des modernisation te to que des flèches zo matati. Oui, bien sûr modernisation mais sans conséquence. Donc ba conséquence ezali eza sans conséquence te. D'autant que bazali ko moderniser ba terrain oyo nzamba sala ki ezalaki naturel, ba bongoli biloko to kokaki ko buka yango to kolona yango na sanza misatu to sali yango na poso mibale. Cela veut dire cela n'est plus réellement un aliment naturel et comme babiloko moko préfabriqué to babiloko moko inventé. Ezali susu vraiment na boyokanité na nzoto na biso. Nde to komona ndakisa tango mutu azali kolia bandunda o ezali mingi na ba pesticides, ezali mingi na ba engrais. Toyebi exemple tango président Macron a commis la France, la première des choses à l'obaki 60% des décès en France ezali liés na ba pesticides. Toyebi ka ya Monsanto aux États-Unis. Donc babilo ko attend tozali ko salela yango toyeba ke kememaliwa na biso et pas na biso na 60%. Yango komona ndakisa biso en Afrique, spécialement net na Congo wa bat bakufaka chaque jour exemple. Moi j'étais en Côte d'Ivoire. Na tikali komona bat bakufi mais bat bakufaka na moi le vieillard tant moi et biminet ya ba 50 45 degrés là vous verrez que là là où on était bakoko bazo kufa mais pour trouver que moi na kufi maman kufi peut-être accident spécialement des salami mais balo bakabeli maladie moi ba kufi vraiment c'était un peu rare. Donc yango to lobake tant mutazali kolia bandunda wana toko la prochainement liste ba maladie nini mutakoki kobela o ezali incurable et puis akoko sali sango na thérapie mon côté donc akokufa na yango kaka. Or tant bazolo ba to lia ndunda to lingi to sengil ko lia ndundo ezali bio et naturel mais rôle ya ndundo ezali bio et naturel ezali nini mama bondo ndundo to zali ko lia ezali ya solo to komona ndakisa na pôle nord ba eskimo ba vivaka dire ya vie na bango ezali ya 30 ans. Il y a 30 ans pour Nanini. Donc, ce qui y a comme à 30 ans, il faut comme une paka. Et l'inko banini, bango balia kamingi misuni. Mais na kati ya nzoto na biso au sein des intestins na colonne na biso, ezana ba probiotique o ezali ba microbe wana et se développaka ebele pour na ko détruire biso. Na lingala ya peut-être maintenant tango mutu aliaka ndunda mingi ndunda na kati ya banzete ya ndunda ezali na mai mo babengaka cellulose mai wana azali ko combattre banyama wana batondaka ebele na kati ya michopo na biso baliaka biso muke muke poto kufa melaka makila ba diminuer so bazalaki 100 milliards bako tika la même mamususu 10 000. Donc wana na tango wana mutu azozala makasi azomela na mokili tandis que soki mutu azolia ndunda mingi tazolia musuni mingi le contraire banyama wana bazobotama mingi na kati na ye et bon moya mutu wana ezokoma mukuse ndakisa nek tolobi na beskimo na pôle nord. Donc tant tozolia ndunda mingi cellulose celle sera biso et combattre et nettoyer voie digestive na biso directement eza désinfectant digestif et c'est celle sera biso que na kati kuna to digérer to zana ba fibre to zana ba flore intestinaux ya quantité ya bien poto ou mais la peine à mokili to zana ndoto makasi to zana équilibre. Voilà l'importance ya ndunda ya mibale ezali tant tozali kolia ndunda ezali riche en fer et que memela biso makila o ezali saine propre ya malamu pe que memela biso vitamine C o ezali vital to ezali important pour na fonctionnement ya nzoto na biso ba muscle na biso po ezala makasi to tombola biloko to tambola bien il faut tozala na vitamine C ya malamu na kata nzoto na biso po miku ezala makasi. Donc to koloba ke ndunda eza litomba mingi na nzoto na biso senge to liango chaque fois po e bakisa biso vitamine. Exactement. Vraiment bon demande bomoni ke eza vraiment important ya kozala côté branché na chaîne na biso kitoko émergence One TV o boko sepela tout le temps de to ebi sibino to yé pour na bino ba préoccupation na bino eza le bienvenu tant yo comprendre te benga biso ko numéro za affiché ba to mo que to ba question j'ai ben numéro na biso ali 081 68 54 360 081 68 54 360 ko benga te tina suka SMS na question to zolo be ali tomba ya biloko to ali biloko to liaka to ke ni malembe vraiment ko sepela émission na biso malembe na kanisi na kisasa awa tozali to na mboka na biso Congo tozali na retard ya mingi na makambo par rapport ya reste ya Afrique to ya mokili tomoni awa exemple na mboka na biso na yebite soki mikolo nde échanger moi muke menda kisa tomona ki mikolo te koleka effet ya kolia pomme de terre eza lixe pa na biso exemple effet ya kolia maki ozokalinga na tongo to ozosala makemba to et c'est un peu luxueux parce que vous voyez un peu niveau de pauvreté, même la nourriture apparaît un peu luxe dans Bato Mususu. Alors,
tu kolobela ba inconvénient exemple ya misuni awa ndenge ni sala rabatu mais il y a plusieurs maladies au misuni ko komemela biso to mona ka exemple ba sportif au mona azo kobeta balle to azo kobeta basket azo yuka ba crampe hein et puis au mona na ba molé na ye ba misisa minene zebima ezali toujours ma maladie o ezali lié na consommation ya viande nde yango biloko tokoboya mais par rapport ya biloko ezali ya chambre froide tozobeta CT nakanisi toyebi tozana vidéo moko nakanisi ndeko relaxa bino yango o to bengi ba élément moko ezali ya na base ya ba hormone donc ba biloko ezali fabriqué na ba hormone ezali vraiment na bosenga te na muto alia yango tout kolobela balima conventionnel cela veut dire ezali biloko nzamba salité ezali ba soso to ba biloko bazali ko fabriquer yango na ba laboratoire nde ba yeko pesa biso je me rappelle na mboka moko ya Europe na 1952 bango bazaki ba spécialiste ko sala soso ya frigo nde bazaki ko benga kala mais tant bazali ko lia soso wana to yebi pe mboka wana mais je ne vais pas citer les noms la plupart ya ba bita ya mboka wana bazaki mabungu minene ba donc pona biso atokome ko benga bango ba baron donc ce comme mutu azali bumunene aza patron aza baron or ezalaki maladie liée na consommation ya biloko bazali ko lia po bazaki ba spécialiste ya soso nde sikoyo ba hormone wana bazo tuba na ba soso donc testétoride o babeta kana basoso na mapeka to babeta bango na ba fesawa nde tango concentration na ezala matango batu baliaka yango ezala ba mêmes effets na kata nzoto ya mutu wana pe tango azolia biloko wana mingi il faut pe ya ba normatisa masse na ya banda ko vimba omoni azako koma identique na soso wana ndenge ba tubaki etonga wana alors tango azovimba ndenge wana ezalaki synonyme ya kozala na mbongo synonyme ya kolia malom o ezalaki nini élément ya maladie ezalaki epana ye et puis kaka wana te dernièrement j'ai vécu un cas au campus oyo maman azalaki na kyste moko na libele c'était très compliqué mais quand j'ai posé la question maman est-ce que par hasard yo lia ka soso mingi tabi oui papa naza fan ya ba ail de poulet donc chaque samedi chaque week-end epananga to sala kaka barbecue ya ba ail de poulet ngabi voilà au moins tant batu bakatonga wana ya ba soso na mapeka na bangwa c'est pour cela vous verrez que ba longola na mapeka wana bango balia kango te na ba fesse bazotinda ngo mopanzi parce que une grande quantité ya produit wana eza kotikala na niveau ya mapeka wana to na niveau ya ba fesse wana ya soso yango ba longola ngo balia kango te maintenant tango yo zolia ngo mingi produit wana to ba hormone wana il faut se retrouver pas na yo yango ndenge za maladie na yo donc tozobeta c'était na maman alingi mwana na ye abota azala stérilité na maman alingi mwana na ye azala na ba myome te azala na ba cancer ya utérus te ya sainte il faut akebisa ye kolia o ezali exemple belément to ba produit à niveau ya chambre froide ndenge tozoloba donc aluka biloko ezali misuni naturel plutôt que alia o ezali fabriqué na ba laboratoire kolia biloko naturel c'est très important litoma mina nzoto na biso so tozo exemple ba na tango akala bakoko na biso bando sa ba 180 ans 190 ans bah 100 et quelques mais si kasiko tozo umela te au moins la mwana muke avandi kobela misu tozo comprendre docteur mwana muke abota mikana na problème misu c'est dit à quoi étant que nutritionniste OK tolobi 80% de nos maladies sont d'origine alimentaire 10% l'environnement et 10% l'eau de boisson. Ça veut dire que quand tu as maladie, tu as maladie moko ezali contagieuse, ezali pe infectieuse, ezali pe bactérielle, ezali ba maladie moko oyo ezali kaka na nzela ya kolia. Yango ezali ko tungisa biso to komona ke eleli na biso neza ko déterminer maladie tozobela. Donc maladie ba tioso bazobela, prenez l'exemple lelo toloba na Kinshasa wana kutani à peu près na 99% ya mibali bazaba impuissance. Ah bon? Bazana ba problème d'impuissance sexuelle. En fait, soko tali na banzela, ils ont essayé d'inventer ba milangi ya milangi belé pour trouver des solutions na makambo wana mais ozomona ka melio ya simbité soko ke okuta milangi ata 30 etandami wana bato kontenga ko sa publicité na leo mais bango bazana satisfaction te. Cela veut dire ezali problème ya qui cité pour motiver mais plutôt problème ya kolia. Donc nous avons exemple aphrodisiaque naturel 100% sans danger. Oyo mututo relaxation nini akolia po okokisa musala na auto devoir na yo ndenge sengeli. Mais ça nzela ba cité. C'est pour cela vous verrez que modèle na biso akolia. Vous verrez exemple na Kinshasa entre parenthèses. Omoni na pototo na libanda ya Afrique sika tozalaki mwa muke. Soko kuti ba terrasse na nzela to kuti ba benga ba maki to banganda. Cela ne signifie pas que batu bakendaka kuna pona komela bière.
Donc c'est quelque part où na uti musala na ko ken ko vanda na ngawana na lié moi spaghetti na lié moi gâteau na lié moi mais ah oui ça le contraire ce ba lui mutake na bar ke na café donc kuna ba ke na ka ko mela masanga balia kate vous verrez que modèle wana ba ba mela masanga wana Kinshasa eza malade baza balcolémie parce que masanga wana bazo mela prochainement to kota na profondeur to kotalisa yango eza cycle moko ze sala mais pas na bango donc tellement baza ba malade. Il faut se soigner. Or, que comme la massangane, ils ont continué comme on a les boulous de plus en plus. Donc, donc quand vous verrez, na banzela na bisoawa, batoni na ba mesa na poko bazo mela masanga, ce n'est pas parce qu'ils ont des moyens, mais plutôt ils sont malades. Malade yo babela quand on a singa ka ba lukaka toujours et loko moko ya malili pembeni na poko po ba s'apaiser ça lokola kisi na bango nde ba mela donc to la yango prochainement donc to lobi 80% malade ba bazo bela ezo utana biloko ba bazo lia nde to sengeli to yeba nini to sengeli kolia nini to sengeli kolia te po to zala na ndoto malamu pe to za na équilibre 80% biloko to kolia zo mikola biso malade yango sengeli to lia ka malamu yo mama olia kana ndeni cuisine ezala ndeni docteur okolobani na expression que votre cuisine soit votre pharmacie. Ok, merci maman. Tobetara c'était place wana mingi tolobi que votre cuisine soit votre pharmacie. Biso to yekoli tant on a malade na koluka na yeba malade wana ezali nini mais dans un premier temps tant on a yoki que libumoye sala nga passe na yoki mutoze sala nga passe na lali malamu te na ko sala no recours na médicamenté to na okena na pharmacie te donc to kozonga nanu na cuisine na biso parce que to lobi que votre aliment soit votre médicament donc en antiropathie c'est ce que nous faisons donc tozana na besoin de koluka kisité pour te résoudre des problèmes wana donc tout ce que nous avons comme aliment comme à manger à la maison ça peut aussi résoudre les problèmes tozanango chaque jour na santé donc yango to lobi que votre cuisine soit votre pharmacie donc pas na biso to sala ka recours na pharmacie mais tozonga na cuisine na biso pona kotala et loko ni tozali na ngwa po nyoso to lia kande zali kisi. Vous voyez, nous sommes tous les gens donc natango tozana ba mikakatano tokozonga kaka na cuisine na biso neto lobi que votre cuisine soit votre pharmacie pour trouver solution à problème tozana. Est-ce que zalité maman cause na ma pharmacie na moke pembeni azura moi Novagine ba ki c'est bon la bon ate pembeni so mo ki kosu a pesier bien kaka biloko ko to liaka kaka. OK, merci maman Bondo nakanisi semaine passée tozalé comme milengela pona kozala pe na radio quelque part. Na professeur Maledi Anesi tolobela ki oyo babengi pharmaconésie cela veut dire na kati ya pharmacologie ezali na branche moko oyo batangisaka pharmaconésie cela veut dire bazolobela biloko oyo ebongwanaka to biloko oyo pe ezali kisi cela veut dire pour nabiso ce n'est pas forcément tant que yoki malade to sala recours na kisi to ko kozonga nanu na biloko wana ezali naturel parce que na mutu na biso to yebi tout médicament est poison là c'est haut et clair noir sur blanc ce n'est pas à moi de l'entendre aujourd'hui zambali bosote babi tout médicament est poison est-ce que quelqu'un pouvait m'expliquer poison en ezani les poison ya muketo ya munene to ndenge nini donc vous voilà un peu presque banga na biso ezali donc biso sikoyo to lingara te to encaisser poison na nzoto to zonga toujours na leçon oyo to yekola ki ya pharmaconésie pona kotala biloko nini ezali naturel le koki koya kolongola biso maladie oyo tozana ngona nzoto plutôt ya kosala d'abord recours na médicament yango na sengeli mama fo ba koyamba malamu mama yo lamba na ndenge ndini na ebite tala to leto yambi pona bino niti sose diététicien zo lobela biso ndenge ne sengeli yo kolamba ndenge sengeli yo lia pour zakana to ko il faut lia malamu yo linga kana tongo sel ba programme na yo ndenge na yo o lia naturel po okene malamu o nzoto na ezala en forme oza vraiment et développer nzoto na yo talaka bakoko akalba ndeko wumela tango akala baosa ba nebele boni po ani loto zo wumela te mwana moke mwana kufi pona nini parce que kolia na biso pesa malamu te docteur tout que malin vers la fin les lo bande dozo bapelle belé bato benga biso ba question benga biso to boko makara ni ba question na numéro 081 68 104 368 question moko ndeko moko lo biso na azana monga fula bina biso ACP pendant l'émission na biso malam apesi so ba encouragement ya émission merci mingi ndeko tango yo bengi biso pesa pe numéro de téléphone na yo pesa pe comme on a commune les malam bande konos bazui ba ko landa biso na vraiment na lelo tolobe likambetali litomba ya biloko tozali ko litolo to lia ka temps de temps biloko tozoli ememela biso nini tant yozolia mabe eza ba conséquences en plus tard docteur auto ko lobe biso likambetali ko lia vraiment na mozindo to yambie mbali boso le mais prochainement to kokota sur na mozindo docteur tozo compter ka yo préoccupation ya bato mingi tozo question ya moto préoccupation yebisa biso bandunda lobi ka ndunda nini moto ko lia mama moko abengi biso na lemba
maman mami a biso ndunda ni akoki to tuna pas docteur ndunda ni mutu akoki kolia pas za to malamu. Ok, na kanisi to sengeli ko sala attention toza ko kolobate pona toza sala publicité à drapeau vert toza pe ko sala nini écologité makam écologité mais toza kolobela alimentation. Cela veut dire au moins lokola ndakisa lelo pondu na biso na kisasa pondu ezalaki malamu mais tomoni ba projet tango ye memeli biso ba kisi ya kolona pondu au lieu de 3 mois pondu ebota na 2 mois na 1 mois et demi. Donc on est à sous pondu te exemple. Donc na kozala direct pona kolobake ba mama so bani kolia bandu na balia bandu na ezali bio. Tokozongo wa bandu na bio. Oui, bandu na je conseille plus batbalo na bango na bandako. Docteur, Toluna, balopango to mesala ko futela ba espace mikie, ba espace mabeleza la to sukandeni. Oui, tolobi utilisons notre tête pour manger et non le ventre. C'est total exemple en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, en Ghana. Les gens utilisent aujourd'hui ba peau ya ba fleur bazale ko salela. Lelo bat balo na su ba fleur te comme moi ba légumes na bango bazo sala po bazal indépendant côté wana parce que vous ne pouvez pas imaginer ba danger bozo courir na kolia pesticides, na kolia ba engrais. Entre parenthèses, j'ai eu l'occasion de passer quelque part dans ma vie. Tant on a comment que sikawana na zale ko yekola bazwa kingai ce sont les Allemands na association il y a battumoko ya pays ya Afrique nazalaki koyekola mais poison ya liboso tozalaki koyekola ezalaki na engrais chimique. Vous voyez? Donc ça m'a vraiment effrayé et puis na kimaka na continuer ko salate. Donc ezali ba poison oyoyo tozali ko luka ko résoudre ba problème na nzela ba poison na mais plutôt toyebake eza sa conséquence te. Donc to luka ba biloko ezali naturel ezali bio ndakisa ba pondu na biso ya Congo to lia yango mingi par rapport exemple ya pondu ya kausu o lelo ba komi kolona yango na ba élément o ezali chimique po ebota noki batu balia yango. Vous verrez exemple ba manioko na biso quand les alex o kati linyoko tikero na ndako 2-3 jours mais les leçons quand il y a on constate maintenant bimsama et puis l'obi nango mon poli et décomposé donc ezali sous malamute donc wana ezali babiloko ezali déjà modifié vivre to battre la Congo à lobby to éviter nyoso ezali déjà chimique nyoso ezali déjà compliqué to tikala kaka na ezali naturel et puis biologique. Bozomona que c'est très important bande ko comme vraiment na suka émission to sepeli mingi to côté mandako na mino sans permission sans audience na grâce à libakwa mwana maye na kombo ya Miko Arnold Miko ye wana la azo sala ke to kuta na bino vraiment to lobeli plus likambetali bokolongolo bandu to précisément litomba ni biloko to kolia docteur lobeli sans bozindo bolandengo vraiment en profondeur mais seulement to kolobake to lia plus bio to lia plus naturel ba ko kaso bande ko parce que bande ko lia plus naturel yo mama okenda ka wenze na pano tondisaka nini éviter ko soma bisomba somba ndenge docteur le somba biloko ko sala ke tango yo lambi biloko batu bale ba sepeli ko wela ko tonsa panier kaka biloko o eza liko superficiel pour le baké ça est garni sani na yo et garni nzuna njokande lobozo tonga libota na yo te balobi na biso que votre cuisine soit votre pharmacie yo mama lamba bien tozo me remarquer maman zo lamba bazar rapide na kolamba surtout ça kaka tozo inka na siba maman biso akala so ka lambe lo pondu docteur okosepela pondu zo temps ebele na nzungu ko to katan ebele mais siko tozo remarquer bande ka biso basi kolamba la bango baza pressé na kolamba to biso bazo kende wapi awela kolamba ndunda pondu ebeli malamu te sola mobeso nyonso wana eza ba conséquences plus tard pour tout ça ba conséquences wana te zwa temps na kolamba somba biloko malamu koniko wewe kowela biloko e vandeli bandindi te nyonso ezo luka biso ka ba microbe eza boete un docteur boye nengo lobi mama nyamba biloko somba biloko ya malamu na talo mukeyo ke somba na mbongo oza nango luka ba biloko e vandeli bandindi te somba biloko ya malamu pourtant yo kolamba olambi pe na kimia nyonso na komiki tsa nyonso biloko ebela malamu batu ba sepela papa sepela bana pe ba sepela mama yebaka kolamba biloko malamu yeba pe kolinga pe komela mai pe balobi na biso muto ozo mela mai te yema o se détruit il faut komela pe mai mingi parce que mai ezo tonga pe nzoto mai ezo tonga nzoto mais ezana batu miso bazanga difficulté komela mai bana tongo ti mo na ti après 20 ans na komela mai non mais là ka mai tout le temps et ko sunga pe na développement ya nzoto no ya croissance na yo bande ko to sepe na bino mingi boto linga ka bino mingi lelo to suki wana ezala ki wa bino Ghislaine Bondo moi na bino ya na bino pourquoi pas leki na bino o sepela ikoza na bino pour mon colonne émission Écho de la santé. Merci Botika Malam.